été empire Thébès qui est Ninive. Et kozala et ko perdre armée na ba prophète non se concerne Ninive Naum mutamona ki yango yasuka na wiko pesa yo Ezra na Nehemi ba ba leta ba kana mupiko moko ba makamunyoso ba prophète ke na mutu na cité na yakendaki et kokanaki ba lobelaki concernant reconstruction ya ville ya nani ya Jérusalem. Et que Nzambe alakisema ki bako reconstruire yango vision wana bazalaki na yango donc ndenge wana bango subaye pe ko mona na ki ba mona ki ke reconstruire Israël ya Jérusalem ya mira Sion bako sala ko pe ba ko sala yango wana ba qualité pensate net ni gouverneur kaka mais to teka na cadre pe ya prophète parce que un prophète faut avoir vision et puis yebisiso ndeko ya yo prophète vision ni nango azwa po yebisiso ka na prophète. Pena période na waza ko vivre poto qualifié comme prophète ndeko benga biso soki omoyete ebetio libako kende kotanga Bible ko benga biso te soki ebetio libako benga biso to moni place biso to koseli mama ani amoyo za na likambo suka ya koleba conseil na ba prophète ngai na sisi na nga page oyo ya ba prophèta na sisi torobinios donc na yo moni mingi. Merci zamba pambola biso to yeba ete rôle ba prophète na tango ya kala ezalaka po bazala na église te. Mais pour aller dans la cité ya nina bana Israël no la place batinons bazaye na mokili parce que Nzambe alingi mutu na mabele oyo Nzambe azalika Nzambe bana Israël te mukonsu pe to kolobela yango to te koloba te même ba prophète musu bazaye pe bana Israël pete Nzambe travaille na babikolo nyonso na mabele oyo Nzambe na babikolo nyonso unique raison bi makamutu etourne na pembeni na bana Israël c'est parce que en Abraham Nzambe azwaki Y azui étape moko Abraham azana katikati les deux étapes que Ishmaël akena à gauche Isaac akena à droite et puis tolandi nzela ya Isaac Jacob les 12 tribus puis pote okomaka na nkolo Yesu unique raison Bible otolandaka elobelaka makambo bana Israël kaka parce que toza kokuwa ekumbi biso tina nkolo Yesu mais sans quoi en réalité Nzambe atravaillaka depuis tayaka na babikolo nyonso Nabucodonosor azalaka mwana Israël te mais Nabucodonosor Nzambe abenga mon ami et Nabucodonosor akomaki un grand prêtre akomaki mpe kote avant akufa na bina naza un babylonien donc tokeba koloba ete prophète oyo ya église na biso soki na église nini kozalaka na prophète tika prophète yango banda lelo kozongisaka na cité Alléluia akende kozala prophète ya cité soki na village ya Kibokolo akoma prophète ya village ya Kibokolo soki na Kinshasa akoma prophète de Kinshasa soka bana na Luanda akoma prophète ya Luanda toboyi komona prophète ya église na biso tata mfumu angolo ya biso kaka makambo wana etikala kozala te soki ezali revoir définition ya prophète. Alléluia. Amen. Nzambe apambola bino. Bye bye.